Voice ya Mimi qui est lesbienne. Voilà. Archi faux. Oh, yo quel modèle? Archi faux. Na yebi na modèle wana te malgré ma bé. Compliqué Chris Pamba tu na tournage à Mams tu genda matadi. Tu vas tourner bloc à SB tu genda matadi. Zana tindelo ba photo mona. Moni zu ande ko bomisa o yango koma maloba mabe. Moni zu ande ko bimisa o compliqué Chris Pamba tu na tournage à Mams tu genda matadi. Tu ne comprendre rien. Na voice ya liboso na yoki azoko lakisi na voice teke nazo solo na mwasi. Voilà. Na yenda ko éclaircir makambo soki OK comment soki panzu soki ka na banga kanche mese panzu soki ka na banga kanche mese panzu amaska tsalo tsalo fait pas la OK comment ne panzu ba ba be nga madame il love panzu oh madame qui nous montana moi complication makasi ezali ba parole ngo oyo ya lobi wana nde ezosala ke esala nete confirmer voice nga fona so na Mimi Silike ninga bébé na retard tournage na mbule beta kia na vraiment retard fatigué na lekande na lek na tournage bon là c'est peut aussi que l'on lui profite nanga. C'est quoi au juste pour etenga trouble na mutu na ko ka kosela ngwana analyse na ebi Mimi bongo te na mopanzi wana akoluka peut-être kolanda mbongo mais je crois plutôt pas que asala kango en pratique ezelo ko message nango te ayebi yango peta osala ngona pratique te ce que peut se conseil na koloba kaka ke o no toloba tout de suite malgré mbongo pona yebi ke yo ko sala ngote na yebi yo o sala ngote jamais tomoni vidéo na yo sex tap no bimi exact théâtre na mona Jackie Chan tika ni na théâtre na mona commando atikali ni dans le matin na théâtre na filmé bakatango ba publier commando bakatango ba publier Jackie Chan eza filmé esenga ki ke yefi wana ndima rôle na mbongo ba kopesa ye pour asala bongo quel bolum nga zaki na pantalon torsini na pantalon nazo ko embrasser eza film nazo ko embrasser eza film l'autre mois na yo amemeli papa ta la vidéo ayebi ke naza acteur ayebi ke naza acteur et vraiment gangi a film nanga yawe tambusanga nanzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo spécial Sunga orphelin to soutenir orphelinat vida akata orphelinat vida bolingo nde vandi ndenge okanisi baye bazotelengana nzambe apambola yo orphelinat vida nzambe atie liso na ye awa eloko nyonso oza nango yaka contacte orphelinat vida misolo na yo okabola yango na banani orphelinat vida esika bazozwa bana oyo baza baorphelin mpe baza délaissé botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat vida nayaki na bapashiko mpona kotala penza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seti Mainga
existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, la livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule boza loka provision atie tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, Tokinte, oui. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélangent. D'accord, la même différence tango parce que le réseau par colibo, tu fais des tennis, tu vas pas moucher en Australie. Non, il pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka te. Soki olingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Na yango okokuta basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mosusu. Te poto kiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed
azo soigner faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozale belé bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance bosala biso awa na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Matoni mingi na sponsor na biso ya futaka biso kitoko. Tozwaki ba salaire na biso, tozwaki pe ya komela pe ya kolata. Yesu Christo, merci na ndengo ondima ko sponsoriser Chebiso Télévision. Nde tolobaka chaîne oyo ekokani na yo. Matoni mingi pe na ba oyo nyonso balingaka biso te topesi bino mbote na kombo na Yesu. Merci na Nego Chris pour la prise de vue du côté réalisation na Moni Bongo Elias Linish Mosolo. Merci mingi na mama Emily Seti Mainga Mwasi Nzambe depuis Canada na initiative oyo azwa ya kolesa bana bitike nzamba mona yo afungola lola pona yo. Merci pe na ba oyo nyonso balingaka Chebiso Télévision na émission nango Police de Star. Banero ba bolingo lelo to ye na actualité oyo ekoi na niveau ya ba comédien. Toyoki mama ebele ba nungu concernant président Modero na yango na benye na plateau to si sa dossier une fois pour toutes. To tuna mituna parce que yé a mieux placé à répondre na maramu nyonso ekoleka o boyoki ba nungu ebimi wana parce que yende aza président ya Académie de Star. Oya président na biso Modero, président na peso mbote. On appelle la zone qui c'est chic. Vous allez bien? Nangolo Nzambe. Ah, santé bonissiko. Ouais, molo na utaki spectacle na Bandundu. Fait na sala examen mo munga nga recommander nga na moni neti na sala lobby. OK. Ba malaise kaka to eza non, azota la libumu parce que libumu eza na banomali mais na saki examen sel ba moni loté. Et on va sengaki écho ya abdo. Et puis na ba maximum sur makila. Voilà. Mais il y a modé ba nungu ekoleka na internet so yokiango. OK. To samila non kasi. Nzambe to tikeli yo vraiment émission na biso. To tikeli yo ba inipe ya émission oyo. Ba ya ba kolanda biso ba tuer quelque chose. Ba tuer leçon vraiment. Émission oyo ezala penza éducative. Makila na yo ezinga émission oyo bla nyonso ya moyini satana ezala nul essence se fait la commune Yesu Christo. Amen. Amen. Ya modé oyebi Mimika Bongo. Très bien. Azana ipona yo. Mimika Bongo azo représenter na nini pana yo. Azali actrice nga. Azali ti lelo actrice na yo to alongwa si alongwa alongwa pene na ngai mais azali parce que ba mir mape bazate ba minata pe bazate ba kesho pe bazate ba batista pe bazate mais bazali ba dudu supu tout ça mais bazali voilà lelo yo évolution na ye lobela konini nenda zaka na mimonaka parce que azali ki pena moi maele kozanga kutuna mituna te tango azoko évoluer ngezo sanga plaisir et d'ailleurs souci à vinanga nalingana moni toujours likolo. Vrai ou faux Mimika Bongo azara mo sinayo koyeba ki moi sinanga na Mimika Bongo ekozala na mituna te ekozala ke batu fo ba yebango babino ko yo za proche nanga. Je sais pas moi ce qui yo yebinde au confirmer na public que tala nga na yebike za ki bongo azo wangana nga na yebike za ki bongo asongo pe mingi hein Mimika Bongo quand on appelle moi si c'est-à-dire on a kenda qui ko la des alliances na bimisi na miso bato
Ce qui m'a dit la vidéo, on a ya libala na ngana mimika bon. Aïe na ngoti. Mais on doit reconnaître qu'il y a un mot sinayo. Bon, vous avez ma kangu. Je veux saluer Mimi Kabongo. Aza cher et pananga. Vraiment aza motomoko yo nakobosa na ye na facilité te, ça difficile pour na bosa na ye. Vraiment to pasaki ba maman mo kitoko na Mimi Kabongo. Donc c'est ma sœur vraiment. Nous saluer. Ni les salles qui allons à payer na yo, à comment musique na yo ya modé. Bon, na mitono na otu na yo po ba question za na ina koma ba ba relation bozai nango na Mimi Kabongo yambo boka bwana. Po mituna na otu na ne ezong na ne yo. Nini esala kito za la musika na Minata, nini esala kito za la musika na Mirma, na Gesho, na Batista, na Dudusu. Or Batista c'est mon neveu. Yo yebi ma solo. Batista vraiment c'est moi. Donc ezaba makam oyo et ba circonstances à vie et ça là que l'aime sous dans un premier temps au silikani au tali oh. Mais malamu il est qui m'a bien ebele poni tozo silikana. Bozo na pilote et point être. Bon, mitune ngomoya. Otale mamweleki pona ina internet? Non. Yo ki ba nungu te? Ba voice na ebimaki ke aza lesbienne. Mangme bimi ba pe ba ba voice wana ba ko tshela biso ba niche mo solo. Ba voice ya Mimi ke lesbienne. Voilà, archi faux. Oh, yo kango te? Archi faux. Na yebi na modèle wana te malgré ma bé. Tout ça batu. Mais na modèle wana na yebi te. Yo kasi ko ne ba ofunda yo. Ba bi na groupe ya modèle. Et là on a bengi na mission lelo. Ba le bi na groupe na yonde place lesbienne et vandi. Et dans la groupe mutono na tono une fois so ki ozo se souvenir. Ngana ke ba otonga yo. Yo on habite ici ngana benga ya modé to solo non likambwana parce que ba rumeur eleki na internet. Bon ba vidéo ezali ba preuve ezali. Yoza muta. Ba émission ezali. Yoza vraiment mutamaele. Biologiquement kutu ezana d'âge moke lobaka ke to botaka bana kasi mete mate. Moi je sais que chaque dernier vendredi à moi tout ça la veille de prière. Dans un temps tout solo là. Na lakisaka bango ke okende liboso un Josué 8 lobi ke ne se livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Ezande Biblia oyo to konotanga yango nde mutu ekomema biso musika pena succès. Alors na kotika la kondimate na mona mutu aza lesbienne ke nazo mona ngo pe na permettre za na mouvement. Je ne crois pas. Ce que ça que basala kango na kobombama ngana yebite. Mais ce qui n'a yoki en tout cas suspension les années. Yoka ba voice ba oui c'est pas Dinish Mosolo. Na banzo yoka ngope. Yoka ngo mais na ningo pese conseil na oyebimi ba o ba swali na mwasi na ye wa poto pour na téléphone neto yoki. Ba émission pe sala min internet na s'il vous plaît ba ke oyeba makambo te. Na yebite. Oyebite na ningo pesa mwa na yo mimi conseil soki ke iza bongo na yoka. Na pesa conseil et bi pesa la te. Na yoka et na pesa conseil. Na pesa conseil pour na nini. Eza lokwa bozo signer senga mo contrat moko boy na tangi tete. Nga mutamayele il faut na tanga contrat et le binini. Il faut na yoka avant na pesa conseil. Dinish Mosolo balancele biso image wana tozo masima po ya modé apesa conseil. Compliqué Chris pamba tozali na tournage ya Mams tokenda Matadi. Tobanda tourner bloc ya SB tokenda Matadi. Zana tindelo ba photo mona. Moni zuwa nde kobomisa oyo yango koma maloba mabe. Moni zuwa nde kobimisa oyo compliqué Chris pamba tozali na tournage ya Mams tokenda Matadi. Tobanda tourner tinda pe babo kilo na okado. Babo kilo na otinda ba pe cadeau anniversaire na bango za dimanche le 26. Papa na mama babo tinga babota mamukolo moko. Osirike ninga bébé na retard. Tournage na mbule beta kia. Na vraiment retard fatigué na lekande na lek na tournage bon. Là c'est peut-être aussi que le profil nanga. D'accord mon cœur, je t'aime beaucoup. Auto-école Babi $100.
moto école babi $100 pendant 1 mois kaka ici. Ceux qui n'ont doublé, n'a foutu sous 100. Laisse tomber Kosilikate. Moi aussi je t'aime beaucoup. Kosilikate. Téléphone des plantés qui petit frère qui ndé kubungisi la ngango. Basali ngonde yina ngo. Comme na uzila nga iPhone. Yango moni na oboye na ko déranger pour na téléphone. Voilà. Bazana ba vie à salité ba niko sala. Hein comme maman ce qu'on a cache. Oalele la kisa ko alele o mo mutu musuba ko lingo pe o lele mo ko ya pa lingi yo te ta ke yo yebi ko zano lele te ko linga te eza be rien na biso to so bango ba camarade ke ba fan moi je crois que tu es ma petite sœur na ba mingongo atama leka de McDonald's agi non na penga une vidéo ça la sur une prison makala so qui va moi je travaille je prends 300 livres sterling moi je monte tabac chez qui nous montana et on va rompre mais n'a pas problème sur au comme rompre merci là son sakai na yo na ba lâcher vos films on va vendre qui non je veux plus vous salir réputation sur ba comédien na bino voilà cour suprême de justice c'est tout ça faut que je suis cour suprême de justice bon fingi bango trop ba vendre bino ba lâcher na ye tellement na vendre les bino comme maman bango est-ce que vous charge bana o fingi mutu ya théâtre na YouTube na yo bino mi balé on a botika na oyela bino si voilà na yenda ko éclaircir makambo soki OK comment ne soki panzu soki ka na banga ka mais c'est panzu amaskatsa lo tell fait pas na OK comment ne panzu ba ba bien madame il love panzu oh madame qui nous montana désolé faut pas échapper comment my love non comment my love qui nous na bosani yo keba lâcheté au putain na pour la mabeli bende na on ya ba vidéo so ba audio je fais pas cette vidéo je m'excuse. Si tu as dit ma vidéo, c'est bon, je vais passer. Si tu as audio, je ne fais pas. Il y a mon ennemi qui est déstabilisé dans la stap et taille. Il faut la maîtriser. Ça passe ça. En tout cas, Kabongo, et Loboyo, et Salaki, ma bête. Coup de suprême, il n'a mis balai, botika, il n'a mis aussi. Non, tu as monté dans foule, il m'a dit. On va pas comédien. Bato ba finga ba comédien. Bato bien ba fingi ba pesa ne de konga so finga na yelo. To yebani kala bande foka Zaire. Biso nyonso batali ngwele. Yo tikali yo na yelo. Ka aw. Bilo ba fingi ba comédien mi baleki binoti. Bande ko ba bolingo vidéo son peto yoki. Président Modero oyoki mwana na yo mimi. Eza mutu mususu te eza voix eza yoto yo mo confirmer voix wana eza ya mimi ka bongoto eza ya ngote eza ya mimi voilà to moniti ya lobby ba voix est confirmé ye mo ko pe na émission na sali a confirmer que muto a aussi la voix wana eza yimo na moi sans le savoir que azo pesa sur matière en tant que papa o kolobani en tout cas na comprendre rien na voix c'est liboso na yoki azoko lakisi na voix teke nazo solo na mwasi alors na émission Nathalie na moninde alobi yaza madame Panzute madame wana azali mwasa libana na kombo ya Panzu o BBC ba voice wana voilà yo mutama yele o comprendre nini nakende nano kende o ya BBC ba voice wana ye madame Panzu ngaba komo be nga Mimi Panzu ngana za Mimi Kinunu Montana comme ça oyo a lobby alors moi complication makasi ezali ba parole ngo oyo ya lobby wana nde ezo sala ke sala nete confirmer voice nga fona so na Mimi en face naïba c'est quoi au juste pour etchenga trouble na mutu na ko ka ko sela analyste naibi Mimi bongo te na mopanzi wana mopanzi oyo elingo loba mato mokili elingi loba peut-être toza ba mutu kaka ndenge balobaka mutu azaka mutu toza ba nzambe te na koluka peut-être kolanda mbongo. Mais je crois plutôt pas que Asala Kango en pratique. Et c'est le quoi message dans côté aye bien go péta au salon on a pratiqué. Les mususu bon.
les mal les alliés biso artiste to kanisaka ke tous un devoir ya quoi embrasser tout non le mususu pe malgré pe mbongo ngo kaka okocha pe non malgré l'argent tu veux que mbongo wana ezaka fort et ko kabola kutu bandeko to papa na mwana mais na ka mususu to botaka pe courage ya koloba non voilà on a koloba ya moderne ni la caméra pesa mimika bomu mwana oya yo pesa e conseil soki que azana monde wana ni ko pesa conseil en tant que papa parce que quelque part na yo ki ba rotonga ke na groupe ya modero ba lesbienne ba tonda mingi ba lobi bana na yo à 100% 95% ba lesbienne na groupe ya modé. C'est tout à fait ce qu'il est Mimi a commis lesbienne et ça y a modé na initié bango archi faux yango tango bato nga ngai pemenya bato ba ebinga bien lokola ba Mimi ba Gesho ba Batista koloba di n'importe quoi ya modero bango baza censé ya koloba modero modero alakisi bango ndenge nini po mutake le liboso soki mutabani na nzambe te aoke liboso te nalakisi bango nzela nzambe nasibisi bango ni likasu to mai moko songolo euti kingandi jamais oyo ayebi aya koloba modero alakisi bango nzambe. Alors nga Mimi soki kopesa conseil na koloba kaka ke o no toloba tout de suite malgré mbongo pona yebi ke yo kosala mote na yebi yo osala mote jamais soki peut-être que olanda ki mbongo na yebi ke mbongo eza makasi talaka to ba loki tozo luka ena makamu susu foto ba ko chaka be non voilà ya modé tosisi likambu ya Mimika bongo na banzi undimia ke Mimi azaka mwasi na yo bandimia moté azaka acteur au sein ya groupe na yo lelo aza susute azalo ba Mirma ba misusu bakenda oui undimia ngote Mimi azaki mwasi na ngate azaki mwana na ngane kozoloba pesa Mimi conseil take papa voilà to sa nini wanga ni to sa nini to le kana mama na likamu ya émission oyo na bengeli yo pe na émission lelo ya modé après mama Mimi to moni vidéo na yo sex tap no bimi shit ngamo mla vi obi eto na ota elo kwa na bi o vie na ngato vie na ngamo mla like si ngwa shi exact théâtre namona Jackie Chankou atikali ni na théâtre namona commando atikali ni dans le matin na théâtre na film bakatango ba publier commando bakatango ba publier Jackie Chan na novelas awa mutatikali na soutien na Caleçon eza film esenga ke yefi wana ndima rôle na mbongo ba kopesa ye po asala bongo yango fier atikali bolumbu yo potikali bolumbu ngazaki na pantalon torsini na pantalon nazo ko embrasser eza film Bozoï cacha bien. Exigence c'est ça qui là au yanga côté na na yebi et exigence c'est ça qui a côté na yebi. Voilà, et ça film. Mais ce que bato ba pandi yo bakati côté ya mutakala wana ka ba nuire batut. Et salonini. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Oh, utala ba novelas bokata so bakata ba novelas bokata ba bibiette. Et ça film. Dans acteur dans la tête ya boya rôle oui na ko taper non na rôle moko boye mais so tali yango ezanango extrême moko ya crafté ça que la zone embrasser fille c'est quoi le sous moi na yo Emilio papa ta la vidéo ayebi ke naza acteur ayebi ke naza acteur et vraiment gangi ya film ayebi président Modero lelo yo ni na toi qui l'autre fois maïma koleka na scène donc au sein de comédiens oh lelo et commis coucher dans ma poison c'est dû à quoi comédien comment tu as poison na problème ni nga likamwana ezolekela nga
nga na osala rôle ya vidéo te vidéo osala rôle na nga te na osala rôle ya sobe te na kosala rôle ya kalunga te ni rôle ya pakaloui na osala rôle ya sila bisalo te ni ya Irsil Pechanga na osala rôle ya Belvite na osala rôle ya Batista te ni ya Kesho ni ya Dudu Suku ni ya Chuke Lomboto ni ya mon président Pamphile mutu na rôle na ye na ndenge na lolenge pe na ye non c'est la rôle à Boboté ni à Omari ni Pierrot ni Dacosta non c'est la rôle à Marie Janté ni à Moseka ni à Via Queen ni à Suzy Bantu na kosa la rôle ya Coquette T ya Barcelone T ya Cardozo T non c'est la rôle à Mimi Kabongo T Trobumana pourquoi so beta 10 beta 6 beta 6 kutu na bale kutu toko poisonné pour toko kuta na ba 6 4 et bon lo lenge ya kozala sur scène pour ça la modérer faut ça la polyvalent modérer joue papa na Devos papa na Caleb a joua mobali ya kalunga mona kalunga sa maquillage a joua ya na sai modérer parce que yo tselanga poison okokoka makambo modérer salaka et ça va vie apprécier peut-être bazoluka nandenge lolenge bazoluka baye baket ngai théâtre et somelinga boy voilà peut-être bon mwana yango zokene na bango bongo est-ce que art yango o baye ko la ngo na Université nationale des arts est-ce que toza nango je suis fier de moi na ça la casting ya film félicité Belvia Yebi Mundele réalisateur français à Zwangai et à Béténa Maboko. Togo bomana po ani ndenge musique alobaki tozo bomana po na nini plutôt Félix Wase quoi. Musique eza maman na biso. To bala maman. Est-ce que to bala théâtre? To bomana pourquoi? Mot de la fin pour na marmonio sur une émission. Tenons-nous la main dans la main. Tout le monde a na biso ke likolo. Ndena solo babu na uti kikwiti. Na uti ko silika na yebo epu baye nga na hotel moko to le ka ba hotel ya kitoko ba nga na hotel moko izape mabete me poni to le ki ya kitoko do so bo zuko oyo la lycée A do modéro poni bo ke la lycée kuna or kikwiti bouger kikwiti tomber mais Valère ba ko pesa bisote yango moni pour te déclarer le qu'on a bien photos à la ini artiste comédien soit à quel poto akima poami ba musicien ba kina ba beti salmo ko basongi biso beto ke te beti salmo to zongi yango mo to zo bunda ba banana ko pesa biso ba passeport de service ou ils ont visa moins et ça la biso bien tout ça ba utile tout ça ba inutile mo ke ko la biso ndenge pe baleli bandeko misusu lelo baza ba millionnaire na ba banque ba Nigeria ba Ivoirien donc tenons-nous la main dans la main tolinga na banso totombola art moto mo hôtel ba la théâtre. Merci mingi ya modé na ndenge de invitation na biso ezaki moi juste au éclaircir ba opinion na biso que Marma Mimi Kabongo et puis Makamba Sextap na yo ba moni eko circuler ya modé mutakala na ganga ki na bia modé mutakala mais enfin tozui version que vous avez film oyo ba tchaki yo aux acteurs ko boya rôle té voilà numéro de téléphone et puis dédicace plus de 143 033 plus de 143 plutôt 89 033 98 55 plus de 143 89 033 98 55 Vienanga Yokasi Yondo, Vienanga Bobo Mokole, Amadou Fili, Papa na Gerland, Vienanga Yebo, Sampengo Mei Grand Lac, Lemba toujours Mabele Koyate, Vienanga Izebola, Papito Kindudi, Izedogo, Eme Putu Engambe, Pierrot Tambwe, Kutumi Makwata, Olivier Bila, Florent Tunani, Sissio Tunani, Jean-Jacques Ngabe, Kele Ngabe, Chodongiandu, bienvenue, Pampidou Masilwa, Alexis Madouale Masilwa, Willy Mbengi, Jean-Jacques Mbengi, les Blancs, hein? Donc Martin Kama, Mabele, vraiment il a attaché la Kabengele, Florence Bafwa, Passi Mopete, Tete Yondo, hein? Charlie Mboyo Yondo, Pasta, hein?
Pepe Kaka, Nene Mandaka. Vraiment, tenons-nous la main dans la main. Babile Koyate défi. Donc, Lemba toujours. Hein, tous à la iniqua. Benjamin Weloli. Benjamin Weloli. Totombo la Lemba la biso. Janine Bola. Gina Bola. Merci Yamode. Babang Zebele et aussi la Liloté. Voilà, mesdames, messieurs, les pour l'anglais Sengo, Yakoye Baïté, Bozé Belé, Bogota Labiso, Mokil Mobimba. Merci la confiance au Bossa Labiso Awa, na Chebiso Télévision. Mon moniteur, on te dit rumeur, to bengi Yamode rapidement, to le Belango, parce que Yamusa Labiso. Maintenant, Mingi na sponsor, Nabiso Yesu Christo, na technicien Nabiso Denis Mosolo, Elias Christ, Nabiso Matoni Mingi, na Moussa Kitoko Boko Sala. Merci pe na maman Meliseti, Maïnga Mosin Zambé depuis Canada. Napesi matoni mingi na ba oyo nyonso ba soutenir biso spirituellement, physiquement et puis financièrement. On zama pambola bino na nyonso boko sala. Merci mingi pe na Didi Mukadi, napesi mbote na ba oyo pe balinga biso te. Zama pambola bino su Yesu Christ azongité to kutana pour la suite émission topé ba émission mosusu. Bye bye. Yahweh, tambusanga nanzela ya semo. Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko. Nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa tulajenga mwana mpate. Alléluia nzambe na pomo. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe ateliso na ye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin et baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nsubizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida. Na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Set Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, livre à souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene, tozweli bana esika ya kitoko, tozofutela yango chaque mois. Bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi na yebisa ki nzambe tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, Bengibiso na plus 243 97 666 66 04. Oui! Je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez très bien. Ah, oui, Miss Lo
bapoudre kiko Contre Kiko. Non, quand la biloko so to somba ya toki nte boye. Toki nte. Les Paris, États-Unis. Les mélange te. D'accord, la même différence tango parce que le rongezo par coli boche fois de tenir sur oche va peu mouchard non style longue. Pas biso pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobuka te. Soki olingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa. Po mona biso ezali pasi te. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bajeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démakadi viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto de papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Olandelaka papa oyo nini. omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bajeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démakadi viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto de papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.